Noli, na lobby, hein? On est au morning avant. Ah. Nazape moi si, nakibo moi si nyos. C'est normal. Évite à contacter à l'ingangai. Tu combien de relation na biso? Oh lelo, oh je n'ai pas envie à quoi accentuer. Mais ça routine de l'anga peut pas bon on a qui? Tu solo la bien. Wana kutu avant relation ya mutu oyo. Na koma kinaye en France. Et puis abana kolobake abana kotini la mbongo kutu alandanga ba place musukunga na boaki sai. Cela veut dire que botika la côté bolate, tout la vérité. Côté bolate, au china papa evi. Comment on a binisa qui est? Pour anda ko sola seza ki azaye musika to benga na katini la mbongo kutu. Tant na epe ba banda mboka landanga kutu ngane na zaka ko evi. Evi abenga kanga to benga naka. Dans la relation, tu bien en quel genre de relation on a toujours? Mais il faut dessiner parce que déjà à l'époque où moi j'ai connu Evi Série vers Lingangai, Azala la maman moi né au basala baba problème, au bazo ba problème, et ça la maman avec mon frère avec tout le respect papi Mboma, au bapi comme oui. C'est normal un homme à l'andamoi si. C'est quoi est-ce que ça qui est nécessaire? C'est important ce que sur la maman a bien peut passer. Et puis non, journaliste était opposé. Mon ninga le baka basi ti le ba nos valeurs na côté. On ba bino mi bel équipe so kana. Pour ti opposer ba question wana on ninga ba degré intelligence. Yo ka perdre. On va bien combat journaliste ba no Evi. Eh, de on comprendre que a regretaka ikuli tala. Aba pena ka mombalo na zoka e mikanda lo bane mo ba kimia na ya bana poto wana. Donc mon accueil humain de toba fit mbaka sana ngona lié bambongo on va quand même côté de façon zolobela azaba ba fuir quand ça ko bala ta président de la République c'est bien on a mis tout la sco mobile ya Carmel tant à la émission azaba déshonoré son ngaye au moment ça pénal ba que j'étais bloc moi ko tuna so de président poto ba bloquer la mosi bio bandate akuti pena bima ki na kata na foyer mode avion au mankenga Babo kilo ba moni surtout ba luba netinga na famille ba luba siko pona papa Evi Kikuli papa s'en foutre na ba le boba les gens moi si oyo après ça la vie ana ba makamni ba dépasser na yo ba biso ko lingi so ndima ba solo ya ba nyei na ye basi nyoso balali kati na esika oyo o ba kufa ki bazalaka ba balaka te na eli bino sola nzoto botamba bokoma ba femme de nuit na ye na via botamba ko balaka te botamba ndenga fingi nga nzoto a mama na nga fingi mobali na nga nzoto a mama na ye botamba ko balaka te via botambe kozala lelo alali alobi alala ba kati su pota na elongi mutu nyoso botamba ko tumbola muta suka pe fingi pe alobi ezangai mutu nyoso botamba ko finga mama na ye bakokita botamba mutu na se tango sobela botamba molimo ya bakoko na memi eloko litoni ni comment on appelle ça l'écouteur ya botamba etikala ki na maboko na ye amemi na cimetière amemi malasi amemi boye mais azo sa ba incantation tango déjà yo moi soki na cimetière yango tu na lobaki cimetière on pas kenda ki lukuta mabe cimetière on fait pena ya kitambo Oba kundali sute wana batombo batombe na kuna pesa wa soin ça ngo wa lukuta mabe mo mo ba loko moni na fikini ndezo choma pia tomba te nandi pesa ma ko ngufa pena ayandi na Afrique azanganga mwa musuwana yango moni bato mususu moni ya musupe azanga ni felo tika zika ndi felo ne nzamba ebile pourquoi po ba mitema ya bongo yango ka ifeka momo saka suka ka bongo bato bayate obanda bango mabe invitation ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. On vous aime beaucoup.
beaucoup. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous informer, de vous donner des informations claires et limpides de nos artistes. Et puis surtout, nous avons aussi l'habitude de parler de réalité parce que chaque jour, il y a des faits des sociétés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de notre corporation, de parler de femmes de médias. Et puis, on va essayer un peu aussi de donner conseil à nos frères, à nos confrères et consoeurs qui sont très scotchés, connectés à suivre nos entretiens à travers Congo Esengo officiel plus télévision. Merci à ma Dream Team qui va m'accompagner au four et au moulin pour réaliser cette émission. Merci à Osé, merci à Berliv, merci à la personne que j'aime beaucoup, notre maman Doris. Je te salue affectueusement, maman Doris Fimpa. Il y a tonton Clovis, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas seul, je suis avec Percy de Ndaka là-bas au BET. On va essayer de s'échanger par rapport à la situation qui est en train de créer débat sur les réseaux sociaux. Percy Ndaka, je te salue affectueusement. Bonjour. Bonjour à toi, Jean-Sylvain Honda, le mignon de la presse congolaise honorable. Big dédicace, big salutation à tous nos fidèles téléspectateurs de partout dans le monde. Congo Esengo officiel plus TV. Et en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous. Oh, Ndaka. C'est plus le monde d'ailleurs. Oui, lunettes bien. C'est vrai. Ouais, plus chemise, pierre, on est jumeaux aujourd'hui. Ouais. Ça bien. Ce qui peut moi Kerali. Nous saurons pour nous ça va pas téléspectateurs dans biso. Dieu mais ça na kabel. Bon, tout ça ça car. Mon mélange. Mais mini yo linga bot. Boy carré. Bon on peut pas linga peu boy. Maintenant on a boy trotté. On va linga boy. Bon mais ça n'a pas boy hein. Donc boy ça est bien. Moi fraîcheur, tu sens un peu là hein. Moi hein. Qui pour moi si hein. La femme en fait. C'est vrai. Hein, pas une fille mais la femme. Ouais. Moi j'aime papa Clovis Fimpa. Il a toujours l'habitude de m'appeler la diva. Tu l'aimes? Je l'aime étant mon papa. Ah ok. Mon papa Clovis Fimpa, ma maman Doris. Ma maman Doris Fimpa. Je suis une femme mariée quand même. N'oubliez pas. Il faut préférer. Hein? Il faut préférer. Tu vois, aimer, préférer. Non, Jésus-Christ nous a aimés. C'est seul l'amour qui était capable de redonner encore la joie dans le monde. C'est seul l'amour qui était capable de le faire. Et l'amour, c'était Jésus-Christ. Maman qui est belle, hein? L'ange adorable et son amour. Dans le lobby, mais papa le lobby. Asiliki, il est là télé. C'est Zoua. Zoua. Ça là, moi, bien, ton papa, ça a Zoua. Et ça, il peut tant qu'il y a peine étendue, le papier, ma caméra, longue, et puis ça le coup, mon tata. Alors, le temps où il y a monté, il y a Christelle, bino na bino bata ma caméra. Et voilà, donc c'était juste l'entrain de jeu. Affectueusement, je salue le nom d'Embika qui me suit depuis quelque part. On va essayer un peu de faire cet échange. Ils ont bisomi balé parce qu'on a toile, na moni. Je suis en train de me demander pourquoi vous, étant que femme de médias, aujourd'hui, ceux qui vont s'engager la relation même libala. Pourquoi il y a toujours le zondi, pourquoi il y a toujours de rumeurs, pourquoi il y a tant de problèmes, tant beaucoup taka dans ma bota non ya ba couple. Avant notre cité ba comme pourquoi vous les femmes de médias ils ont bon parce que zali kambo no ila madinga lobaka. Baso ba kokisi 30 ans, ba ko tambola lisanga te. Ki camaraderie ki mukolo nde komisa bango bongo ngala ba obet na katanda kuna ngaboka rumeur wapi. Tolia sani monte, tokutana place monte, tovanda ta, baebani koleka nga, nakena na envie bango te, asepela na ye musala na nga, je suis passionné de ces métiers ici, li na sa musala na nga. Osko esala bango bongo eza pona nini to sala ba makelemba trop. Tolia sikam, te ba makelemba mikal. Yo kamaji te. Yo lelo na moi $10 to meli kopo lobi yo pe na moi $10 to meli kopo olingi moi mo grosso na moko boye oye na mobile na biso ya mobile na biso za la raté
yango lelo omona siko tango baponi ye oyo bolingo na ngai ye oyo comment ça motema kieto tango ko lia lisanga bando qu'il faut na fourchette amulailo kwa Karim Mokondi la baronne. Pourquoi Gaïe? Pour la kisi bango. Karim Tabala na Karim Mokondi la baronne, elle était la fille elle était plus indexée que bango nyonso. OK. Asa fille openda ye pena bat baloba ke ye pena libabe. Parce que ça peut na ba femme de médias oyo babala. Mais c'était en fait cet événement grandiose mais ça l'a dans l'anonymat. Quand c'était genre il y a ba femme wana baza ba balinga makilimba te. Discrétion. Donc bazalaka même pas la discrétion pour éviter ba problème. Omoni ko créer amitié, yebaka que ça bombe à retardement. Dans le sens, le wanda mon tonton ba meilleur ami, tonton solo là. Papa to bani ko kabola. Et si n'a pas de ba secret nanga yo po ebaya nga pe na ebaya yo parce jour to bebana yana ba secret muso eboma mboka esengele muta ebate pouf ebimi yango sko ba biso bala ba obeto temo to sabato mo to zanga secret yo mo ebisanga la ba obet zara na discrétion so likamonela luonda tala et c'est le parce que Dieu travaille dans ça. Ouais, et c'est ce que exercice bo zanga moi passe na bandi ko yekola ngokutu yango bande ko bangisanga pe ba camarade plus ya media no ba copine nga zaki na libanda ya musala nanga ba copine nga na libanda musala nanga mais na kati ya musala nanga ezalaki ka to ba concert to yeto sai musala esi to panzani la ba obete ba okuta na place bo mutu boya obeta osala bona oyate ezate ke na poso oyate mais j'éviter les problèmes yango omona lelo ezala ba okuta na mabala ba obenga ba répercussion ya le passé. Merci Ndaka. Moi, je suis un homme, Yosa femme. Est-ce que c'est normal, les questions, yo répondre dans ce cours, yo étant que yo femme. Est-ce que c'est normal, une femme, oyo ayebani to oyo aza respecté, ayambio na TV, on te pose des questions, puis il y a ba ex. Et puis tu as la facilité de répondre. Est-ce que d'abord c'est important de parler de tes ex dans les émissions, étant qu'une femme? Merci beaucoup. Ce qui femme c'est bon. Même questionner zappé pour une fille. Merci beaucoup, Jean-Sul Louon dans les millions de la presse congolaise pour cette question pertinente et intelligente. Non, le ban non. Premièrement, le journaliste Oyambinga. Tant qu'on va dire poser une question dans 4 émissions. Et na 4. Donc tu yamba Christelle a kala tête. Ainga beta moi lisola mutune moi kala na lina boya. Mais ya mo habiter ndaka, c'est important ba to ba yeba. À moins que yo mo insister. Mais nga pena na femme mariée. Kande na moni bandeko mususu wana. Ubala. Oye na yo penza na télévision. Babandi opposer au ba question. Obandi po beta masolo ba ex. Tata na bana pa va na ndako. Akotala yo. Et mon père l'union soit ba maman avant qu'elle n'a continué de monde soit Monica moi mobile c'est kaza ex akama na eto ya mwasi na ye a mona ba monde ni banda passer rapport si a mona ndeni banda longola bilamba surtout soit raison kana kuta petite vierge ama ekufela mboa mon père andamela surtout apaiser mobile en atali ya moni abi ate pour mobile ya ndimara mninga na ete zaka ne bon biso pe na basi yo tala biso okuta mwasi na yo vierge to okuta vierge te. Est-ce que ce bovena abete la roma sola ba ex to yo nem to bete la kema sola ba ex on a des questions à poser bino bota la biso vas-y continue. Eh bien Monica Mbotoloba et un nzembo mo bo Koffi Olomide yemba kwa d'accord je lui salue les légendaires et Obek a landé émission en tout cas papa Didier les Dipro les directeurs de production je te salue Luonda à un moment si je me trompe pas vocal a fallu jamais nyawalia kampuku oyoye abomite abanga katango mosusu akufaka na poison bolingwele singa nyama oyo nga na bomite tala il faut que tu bato babwani le roi babiso olinga momi moyo de vierge été olinga momi moko boyote muto banda mutaliboso atakutu nyau ba pesi pena mpuko ya bomite oliate na ebita fe na poison to la nini
mais yo olingi mwasi okuta déjà si ba pasola mozi yo bali ochena ndako ya love. Parce que le problème est que il faut en maturité. Bandimio déjà si ba papa yo kala, ba sabola yo. Moi la batatangi mbongo achona ndako alibala. Ale yo ano komi oyana etando komi kotanga bato ba sabola ba pesa mbongo to ba pesa de mabela va papa bana aya komela. Et bozoba. Si je comprends très bien, une femme ne peut jamais parler de ses ex étant donné elle est même si kuto balate. Même si kuto balate. Na respect na yo. Étant que femme de média. Ba kena lekana kingandi na zonga la kingandi na kenana aya wanzunga ma famille. C'est pas se respecter. Moi, je vais citer les noms. Dans un exemple, il y a... Parce que moi, ça me choque, en fait, de voir un homme exposé comme ça sur les réseaux sociaux. Ndeko à 8 ans, Naya Kangisimbo, Naya Bali, concert Nabiso Karine Mokonzi, que je salue affectueusement. Aujourd'hui, tout le monde parle de Evie qui coule. Moi, personnellement, pour Naïba qui était Naïbeka na réseau, je me sens un peu lésé de voir un homme comme ça exposé par le femme de médias, par le média, en fait. Namoni Bolingwango est exposé, attends que Bolingwango est star, mais qui n'a pas bon côté. La femme, elle est connue plus que l'homme, mais il faut protéger la famille. Comment on a réaction? Il y a Carmel, ou qui journaliste, on a Mirador Télévision, il pose un peu de temps, il y a le capé na Mirador. Comment on a Bayambi Bongo, une femme que le genre respecte, mais Azolobela, Mobali ya Muninga Oyo, soi-disant, Zalara ex naye, à la télé comme ça. En fait, c'est une manière de blesser Karine ou bien ils ont compte à rendre. Pourquoi vous, les femmes de médias, au comité n'a pas niveau et ma camarade? Oui, bien, dans le bar, moi, tant au colaka, ils ont un bana oyo, tant que maman oye bisaye, il y a non 1 plus 1 égale à 2. Il y a eu à Wolele Koyeba, n'en batala à Novelas. Tant que vous avez sonné qu'à Sani yo et bandeni. Benga oni bakaye de plaisir. Il y a des répercussions à rater l'éducation. Quand tu pour rater l'éducation, il faut bien la famille pauvre. Tous en tata to maman. Il y a ceux là beaucoup là bana bana ba parents bazana mbongo. Mais bana ba suit éducation madame te tout na point. On a 3 sortes d'éducation. Tu as une éducation autre soit na ndak na biso ya ba parents. Tous en éducation diffuse aux en bas autres tout le côté na balabala. Et puis tout le monde a église. Donc OK. Donc tant on va déjà classe c'est déjà pour parents toi tinda dia moi ni école. Et on te chonka na kati to content monter. Mais tant tu diffuse ça en dehors à ba parents parce que parents n'y sont tant on éduquer moi nazo tinde na école. Azo tangi c'est ce que oyo moi na kokekoye ko les pas ba camarades na école. Il y a une éducation diffuse parce que moi na nati à une école à kene kotanga mais camarades mon boyebi par exemple ba ja papa na maman avant bandi ça on a si école. Parce que ça ba jara bana na ndeli otomo bona ba télévision. Aza moi na ya mais refléter qui y a té. Sur wana oli tu fais allusion directement à Carmel a Baïsenga. Sérieux? Ouais, je dis avec je le dis à haute voix. Je le dis à haute voix. Carmen a Baïsenga. Bon, on va suivre d'abord la vidéo. Après, on va revenir vite fait. J'ose croire c'est juste une manière un peu de doser un peu cette situation parce que ça dérange en fait. Ça dérange les hommes, surtout moi personnellement, ça fait peur. On doit diminuer un peu le feu. On doit éteindre ça. Parce que comme ça, c'est humilier les hommes. Suivant et puis on va revenir. Congoli solo. Evie. Kikouli. Ouais. Evie nani? Kikouli. Ok. Bokolomani. Noli, nalobi ndenge moninga vraiment nazape mwasi nakibo mwasi nyonso c'est normal et vite à contacter à lingangai to combien de relation na biso oh lelo oh je n'ai pas envie à quoi accentuer mais ça rotine de la pe ba mbongo na ki to solo la bien wana kutu avant relation ya mutu oyo na komaki na ye en France Evie a bengaka to benganaka
tous en la relation, tout bien en arrêt. Quel genre de relation on a toujours? Mais relation amoureuse. Il faut dessiner parce que déjà à l'époque où moi j'ai connu Evie Serré vers Lingangai, azala na maman moi né au basala baba problème, au bazo ba problème, au et ça là avec mon frère, avec tout le respect papi Mboma, au papi comme oui, Evie na Suisse pour Evie bazara ba camarade na papi Mboma. Période où on a ngai na non, non, c'est pas Papi Mboma. Evie est mort à Luka numéro na azon numéro na net na benga ya contactanga to solo là. Atinenga ba photo na monde to comment solo là. De quel Evie vous parlez? Je parle bien de Evie qui coule, non? Comme on est en train de parler là. Pour mon appel un message et c'est un homme marié aujourd'hui, hein? Oui, je sais. Bah te béni baloba n'importe quoi, bah finga baloba boy. Il faut savoir que tout le monde a un passé, hein, Evie. Pardon. Noli. Tout le monde a un passé au fait. Et ça hein? Eloko ezate. Eloko ezate. Basi pe oza boata mbala. Monde ezabo eloko ezate. Ozokanga makana kombo. Non 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 non, c'est le passé. J'ai par exemple. Non, on a déçu par rapport à quoi? Pas pas ya concert na yo. Non, on est à l'ingalité en fait. Eza vie nae actuelle. Mais ngai série nazalaki naie ezalaki na ndenge ya makambo na biso. Lelo il a une autre vie, on est à l'ingalité za makambo naie. Félicitations à lui. Il ngai na continuer à penser na vie na ngai. Tu vois un peu. Moi relation nae. Nanani. Moi si nae sa femme actuelle bozana ba relation nae. Non, non, on n'a jamais été copines donc ça ne me regarde pas, elle aussi ça ne la regarde pas. Moni. Donc nazaka kate azana ba ex ne belé ba bimi se pe ba maman ba ninga ne pe to bota peta. Tout ça na biso kana ba relation amoureuse. C'est sa vie. C'est sa vie. Il a un passé, il a un présent. Moi aussi j'ai un passé, j'ai un présent. Je ne pense pas qu'il peut venir à Congoli solo. Voilà. On a suivi cette interview. Il y a Carmel, il y a déjà Mafutapé Mathieu. Neti Bongo, sortie médiatique qui a boyé. Elle pouvait aussi parler de sa vie, de sa carrière, parce qu'elle avait parlé de ça, mais oui, il vient Bali déjà. Oui, bien le monde on comprend. Tout le monde premièrement, Carmen. Parce que ce que les Arabes disent, Mobali, avant de bon dans le baquet, Carmel ex nanga, il y a un problème. Caleb est quoi là, tout est ban. Alors bi qui dit nana za ex, comédien va tomber quand. Je ne pouvais pas dire nana vie nae. Ata bobima na tu n'étais pas censé. Maintenant pourquoi elle a dit ça? Moi na mobali. Mais na moni pas si passe par téléméliété. Vu que Karine Mokonzi aza monto ba yinaye na kata YouTube to chaka YouTube parce que na TikTok ba yamba mama la Chine. Mais na YouTube aza na bandeko belo ba yinaye. Et puis aza bandeko belo ba lingaye. Ba to ba yinaye ezaka ba concert na ye. OK. Pe bato a chaka pembeni. Mais bato ba lingara ye eza ba population to pe ba téléspectateur ba landa Karine. Ba Carmen Mukunmani ana mwana na ndeko wana mwasi. En tout cas tu to benga mwana pour la réflexion. Et puis pour na benge mwana. Je pouvais jamais imaginer na français nyoso mwana na moi sana banda oloba na Mirador. En tout cas son a ba luka pena luonda je te dis. Que na monde des koke lu souté. Faut pas ça là-bas élargir petit en gros. Pour en tout cas, il faut pas mélanger qui tu pas Clovis comme ça qui tu emmené les comme en tout cas luonda biso tonto a envié Mirador TV. Papa l'a dit lui a banosse ça ba to tester na grand hôtel so boye wana. Et to zaka penda ba nebele ba fille ebele to zaka ko envier. Et ezaki ba procédure milai pour ko ta envier Carmel. Non, koko ta Mirador. Pas l'a dit lui mais Mirador parce que à l'époque là talara ezaka chaîne mort vraiment ezaki na audimati ya makasi. Et ba Carmen on attend non mona bomba oleka po bazaka bana miki o telobi azui chance et oleka imona ngolo badika ba français et tamo monsieur le kwa niau et momo ngo kitoko azama yele nalinga lobi tamo to la famille na bango ya komba tata na ye papa na bango la mia papa la diluye na wana na lobi bana ko tsamo moi complexe bande ko mususu ko pe banda olenga ye ponga ite po yebi mon papa na mais Luonda ngana moni Carmen a se rabaisser makambo Karine Mokonzi na baron de fala sala la fofolle. Moi na papa za na mbongo mais muto esota. Est-ce que ezate po ba yamba kié ndesalia lo. Te pour mais ça mampala. Bandimete que Karine Mokonzi nga bala sko ki kulo taka bogar. Alors ba msu taka na émission hein. Bolandit. Alors ba ni abi
abanda kotinela bambongo alukanga na réseaux sociaux azwa numéro nanga azalaka na bapapa na mwasi ne mo boye kutu wana est-ce que ça qui est important et puis de deux apesanga bambongo kari mokonzi okenda bango epai monte mokonzi alakisa bango aza na nzambe na moi bayake bamitema mabe omoni basutuki bango nyonso bakomo ya tv kari na sutuki si bato zo babimi muta maele kari na koti bato ebeye na mabulu kari mpena sote tcha akomotiaka bavideo na akomaka miséricorde en tout cas la Chine très intelligente nana ndako libala na yebi elengi wana mokonzi akomola pena mobali pembeni femme stérile banino na boti bo basomo si baboti sio bo balote kikuli akoki te taka mosi libumu ekoyi malandi talaka la wallet avant libumu ezonga ekoyera nano mabele ezotanga mabali no mabele kauki tazo alete mampala. Ce que je peux imaginer, je pouvais pas imaginer na mona muto kwa Carmen o abimi na famille o eza bien éduqué kombo ya papa neti azotanga ngo wana ako se rabaisser pour na papa Evi et puis abanda koloba ke abanda kotinela ba mbongo kutu alandanga ba place mususu ko ngam na boaki sai cela veut dire que botika la côté bolate to ba vérité boté bolate o china papa Evi o monde abimisa ki Pendant que cela c'est qui a zaï musika to benga na katindi langa bambongo kutu tant na epe ba dibanda mboka landa nga kutu ngane na zaka ko éviter. Mais c'est normal un homme à landa mwasi. Si ko ebisanga est-ce que ça qui nécessaire? C'est important ce que sur la maman na bino pe basi. Et puis nanu journaliste était opposé. Moninga na lobaka basi ti lelo ba bino valeur na bango te. On ba bino mi bali boleki biso kana maeli. Poti opposer ba question wana olinga ye ba degré intelligence yo ka perte on l'a bien combat journaliste bien non Evi de vous comprendre que al regretaka ikuli tala abapena mon balo na zoka e muskanda lo bane mo ba kimia na ya bana poto wana do amona ke yu mande to baba fit mbaka sana ngona lié bambongo bo ba Carmen ko tali façon zo lobela aza ba fuya kanisa ko bala ta président de la République a kanisa ko bala ta président parce que amoni ke a se retrouver place wana te. Ce qu'il faut que tu vivre dans la vie. Tiens, le bakio, na internet, qui nga nazara moi c'est vie. En tout cas, nga yo kanute. Soit l'Obama c'est que ça la buzz. Parce que ça est l'eau monté l'Obama ko le kazem ya Karine. Et l'eau monté kangara actualité comme papa vie que tu bande au Canada. Si je suis yo kao, nga nazara moi ça la dilu. Na lobby ko yo ka papa, ko to ke no musika te. O mo ka ke Carmen amwa na mabe. Tant on a nani Mariana pour te continuer le sujet no ya papa Evi Mariana Nathalie vidéo ça m'a fait mal ce qu'a commis Azawana bon Mariana elle était une sœur pour moi c'est déjà dépassé na limbisaye mais ba complota contre nga ko vie Kofi Olomide za mutali boso abenga nga encourager ba salela nga so tranche matinale so il y a 2 heures de temps so machin qui te dit que Mariana la tortura souffrir la fille là est intelligente. Premièrement, tu as Sabino qui est bon, on a mbongo nga na souffrir bo sunganga. Alors là Sabino déjà iPhone ou 6000 na maboko so 13 ou 14. Oui, ça on t'a bon souffrir. Tu soukina qui toque là bien. C'est justement que Marianne elle est très sage. Aboyi ko kota na babuzo bana bango ya ko minimiser. Akenda avec Marianne. La tortura za. Akoma na ba faire na e. Na ngo habite bana la tortura rouler azala ba maramni kala kala. Salara. Fiso chi manga tonton chéri, son petit frère, camarade na confrère nanga. Petit frère dans le sens que banzaye ko coopérer bien na Mariana. La torture est une demoiselle douce. Ceux qui azaki ceux qui ex patron, ceux qui ni et ça la ma. Na monde na biso o mutu na mutu aye ko luka vina ye ceux qui patron lingi yo boy na ti ko ngimi na OK ça on va pas élargir mais non pour no okende pena luonda na fongoli ka branche wana pona biso na kati émission wana Carmen na ki olukelo mususu OK ko simba personnalité ya mobali ya muninga et puis tant ou bazo poser question sur Karine mokonzi ba ke moko tsara na banzunga te ngana Carmen ozana Carmen elote ngana zo zela bango ba na c'est pour na yo c'est une femme ou bien une fille. Elle est une fille. C'est pas une femme. Premièrement, tu as un habillement. Quand même, tu as sur ma belle, elle a ceux qui soutiennent gorge na habité. Et ça n'a âge mort. Femme de médias. Un jour, na koki ça qui 30 ans. Le 29 décembre 2022 oyo. Na lobby na pesa nzoto sko kilo. Yo bo moni ngomula ta maputa trop. Na bina koli na mokanga ti likolo na bité to tika su awate. To combien na temps ko faut pesa nzoto poa poto koli. Yo moni moi so lobaki que nous a 30 ans atambola sécurité. Donc Carmen ngana kanisa ki soka ye ako se présenter liboso comme une diva. Pour babandi presse
avant biso dans le sens biso zeno na police tozo bunda bunda mo ba chaîne mo amitié mais bango aussi ba bimara lukuta mabe. OK, si il faut dire quelque chose d'abord à Evie Kikuli ou Lilo officiellement et bani ke aza mobali ya Karine Mokonzi ko lobana nini par rapport à Marambo nyonso eleki Yope étant que femme de médias, est-ce que ils en a excuse, est-ce que ils en a ilo au fou loba parce que ça mobali bino bomone lo wa neti yuma mitali bino a signé pe a ciblé pe a mo sala sala pe m'amener na ndena. Bien sûr que Luonda na uto loba. Il est en train de te regarder. Ouais, nazaï na kanda. Na ebi Karim Mokonzi te. Respire un peu profondément. Moi Karim Mokonzi. Na ebi bien wa mon. Na ebi to obi pourquoi na bi koyeba connaître la personne les a revivre na mutu. Na mona kaye tant que journaliste asala ba délire na eti conversion na ye akomi ko sambela nzambe tie ko pesi mwana mobali omoni Karim Mokonzi akomi ko likarotia kimia même bisika barando. Mais na vanda na Karim te na mona na eboite. Na ebi papa éviter. Yo lo bara. Ngana yaka lokola muta défendre ka ba personne vulnérable. Nega na loba pe na TikTok na Kinshasa mboka te. Yango na yeli papa Evi mutakala mobali sambo raté mais ya mwasi ne sambo ka. Mobali ata bimina basi 50 na venir pour na ka 400 bango bali moko pe pe beli pile en lit. Mais moi c'est so bimana mi bali 50 na carte so ba yo bala yo. Ba babali mo ekouper la moi. Ba seka yo. Et si nous on yo ko bala moi si o azalaka ex master. Nga okotsa maman na te. Te na tuli kaka. Je suis Luonda. Oko kapena ko bala moi si Luonda ko bala moi so azalaki ami azaki ex ya Amina. Ayepe nanda kwa lambele fou. En fait, nga déjà mamba ex na relaté en moté na TV. Tenga na lo bakay tant que journaliste. Papa. Bon, en fait, dans la peau ya mobali. Na ndenge nga déjà na zalelaka. En fait, ex pas amongo na te faut respecter. Tino ba ozui pena. Moi si oyo ndazo pro. Tenga déjà moi si o abimana mutuka o na yebi. Et les catégories na époque ici mbate le ba peut-être oyeba ki la crème au kilinanga le boza esubul olingi mère makasi obi bon chose ate na pardonner mais na ndenge pe na Carmen na yaki olobela so pe na véritable si c'est la posa na je dis ceci si c'est vrai asa vraiment femme mariée mobali ni pe na mbendre c'est que Evia Elombe c'est bien on a mis tout nasko mobali ya Carmel tant atala ki émission asa déshonoré songaye obi mo sa pena ba que je te bloque ngako tu na so de quoi ça porte ba que la mo sibilo libanda te akuti pena bima ki na keta na foyer mode d'avion mode d'avion o mankenga ba bokilo ba moni surtout ba luba netinga na famille ba luba siko pona papa Evi Kikuli papa s'en foutre na ba biloba le boba déjà moi si oyo a persa la vie ana ba makamuni ba le passer na ye bon bisoko lingi soso ndima ba solo ya banyei na ye donc on nous ozo kana eza nango ba solo ya banyei ata ba longoli solo etikali kaka mais pourvu que zani na soso produit yo ba maki. OK, un message aussi à Karine Mokonzi. Un message à Karine Mokonzi la baronne pour nanga ko tikani ba live et si abali Carmen da similier akekuna ba humilier ye moko mutu musute elete et puis dede tango azongeli na noela madinga ke ba fingi biso ba fi ya Mirador nde to koma ki atelemi abaluki potalanga na commune noela madinga tango lobaki yango poani na ba succès bien so bosala nini bosali na mboka na biso Asbelto Fondation nini osali botongeli biso entreprise nini ou elongoli ba jeune congolais la jeunesse congolaise na chômage. OK. Et en fait, on va passer, les gens vont réagir à travers ce sujet. Il y aura les appels, il y aura des commentaires, partager, liker, abonnez-vous massivement. On a encore le bapon à papa Evi, à qui peut foyer naï, à qui n'a pas été répondre à paix sous nos live à bateau. Pour la nini, à ce que fongola makambo msuba tu ba yebite. Ils ont sapé bien tes autres qui sabango. Pour na Karine Mokonzi la baronne atikali lokola exemple à suivre na ba fille nyonso. Mais faut faire très attention, kemba ils appellent ba couple msusu ba moro ba dorana bango ba buzz bongo. Peut-être ils nourrir bango, peut-être bango mo ba olinga. Karine Mokonzi la baronne. Papa, Karine Mokonzi la baronne. Parce que un homme vrai. Déjà sous moi si na ye a otengama po et bien ça image ya foyer na mobali. L'homme mobile en fait l'homme ne t'attend pas, l'homme agit. Non, oui puis pourquoi Evi Kikuli quelque part ils a pression. Moi Karine Mokonzi, elle est de nature chaude.
ozomona donc ya Carmen na yo omoni façon Carmen ayaki koloba ayaki ko pelisa moto na couple la bato ya lokwa luonda na ndako kuno bi madame yo ebité par exemple bala madame yo ebité luonda obeta na voisine tel so poser une harmonie bien panzi binote. Okay, si tu poses à la bien, il faut démentir. Mais pour avant la kimia. J'ose croire, on va continuer le sujet. Question à mi-balé pour tout. Si ça n'a pas entretien à biso. Question à ngezaboué. Ce qui n'a nos balités. Yo moi si n'a nos balités, vous avez en relation à nos bali. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup kabwani. On va la décider na yé à kende. Vie à comportement et moi si ça est bien té. Est-ce que yo moi si il faut okende par exemple ndako nganga to okende bisika moko ya mabe to tu par exemple cimetière okende ko la musaba esprit la ki pona ko yebisa bango ke non nga mobali wana na sunga to lala na ye asalanga boy bolanda ye bonini boy. Est-ce que toi, étant qu'une femme, mais toute chose qu'on a pour la fille, parce qu'une femme déjà se respecte, elle a déjà cadre, elle a marié, elle a déjà occupé. Mais plus c'est ça, et pas ma fille. Pour ma fille, elle a l'élo, elle a parce que yo étant que on pour la fille, est-ce que dans le niveau il y a ma fille, ou qu'il y a un cimetière, ou ça la attention et un bon. Parce que si tu as ma fille, on a autour de tant au yé qu'on a n'andako. Ezaleli ya mwasi ya yekola mama mibali bo excuser nga ba okende ko doiter na batinel ebi ba genre ba fille yango to eza ba passage ya ba fille belé eza parcours tinel en tout cas te jamais luonda mwana malamu kiso nyoy ba sango na ke na lemba tinga na tuni kaka na na olanda luonda na lobango yo tinel na kati ba ivre bleu ezali mais na kati ya bleu pe ivre ezali. Mais moi j'en fais partie. Et c'est que je le parle, je suis à la télé. C'est pour cela dans la fondation, j'encadre le fille. Non, même hier. Même ceux qui ont été loués dans le roulant en carrosse, il y a talo ebi. Il faut que tout le papier batte malade mon peu bazar. Biso beno to ba no to so ba diplôme d'état ils ka kaina bi ke bi mama mibalité. Fiancé pa epena bi na famille bo mutali bo so pe. Bah moi ben que mon option mais mi fiancé mbala liboso on a sujet ma fille a peu bon bazar et puis faire la vidéo mettre sur les réseaux sociaux mais tout le monde qui bon la dame que je connais pas mais na mon qui plus bon le la mobile botama mettre botama tout ça sur mettre ça sur la vidéo en fait le des familles côté moi si côté yango la mituni yango côté moi si baza na ba famille oyo ba kilt baza ebele kinganga eza en fait c'est ça dans officiel parce que d'abord moi ça zalara mon peu muta soni il faut nazoe baté bino basi ya lelo qu'est-ce qui ne va pas pourquoi matina niveau il y a net ya vidéo to mona moi si na nzungu moto na cimetière azolo bazo saka chaque fois na lobango na ba émission to sala ba analyse que moi si au monde lelo aza wa se préparer qui depuis lobby na lobelo mo bana msuba sakela bon depuis maman na bango yo non conseil bande ko na ngami bali boy baba mabulu ni bo kota otamba selon sur l'histoire atikala robe na la fille alinga raye mais tant on va découvrir que la fille est moko aisi otamba ke na bo buma yo na sida OK la fille a un VIH. OK. Oui, pas mission ba on ko za ngolo ko bombaté. Même ceux qui na réseau TikTok ou ka histoire nyo sorti botamboné botambaye mo ko expliquer. En tout cas déjà oui, Berlif déjà a balancé interview à Botamba. Bon quand ndenge ni garçon na zo ba mambo somo. OK, Berlif si tu as la vidéo s'il te plaît tu peux le mettre là pour te comprendre en fait le sujet et puis moi ça me fait en fait nga kutu biloko côté ngezo sala nga pasi lelo cimetière au moni mwasi o elongine monani partout donc vous appelez après les lotés lobby on a kuna donc une fois mobile moi mon au fier cimetière on a te parce que les gens oublient rapide parce que na kalabiso tonzo yi okola on a so bi famille baba ndoki tout mon ndoki. Oui, que ngana na batu mususu lelo pe ba changer hôtel bina mais yetu ibara ndo mazana mapalata na bomwana bimi pe azara mnandoki munya commencer mais utakosa no moneki akoma mutaba chéri parfum
mais ba symptôme wana bon été social parce que kindoga na ngo maladie ou ici là ça penza et bene si la te on moni bon na ba réseaux sociaux ah donc c'est que bonne si la kindoki penza asa pena ndoki est-ce que yazuta la te na 2026 pe aruzala kaka mais parce que olingi mobile en fait asa onda kwa libala na mobali ba na sidati alekaye moko olobaki toza na sida tozwango boye nga na mobali na nga toyeba ndeni tosalaka boye botamba mpe azalaka mpe gentil ayebisa botambaki nde naza boye naza na nga na sida botamba ndima te bakenda na hôpital basala examen yaye pene ebimaki aza pena na VIH. Parce que la réalité à bongo pour la bafille oyo pe ton ba moni parce que ça na bafille musu ba cause pas influencer la vidéo à bongo moni pe que mobile a choqué asali pe bisala sala akepe ko sala ba acte bongo siko pona ko exciter te ko stimuler ba jeune fille au bota la biso siko que en cas de problème na copain na yo ko sa makamba boete n'habite sur le bani en tout cas ouais en tout cas to comme vraiment na souka na moi que c'est sina analyse au bonbon pour ya Carmen pe na pandine bien te mais to zia ba réponse à ba téléspectateur ba la Chine non zela ba ta Carmen bolo ba comme ça to yo lo ba bien nga na ko lo belo mo ko lo onda muto abeba po na ye moko muto abebisa muto te so déjà naturellement vous avez déjà muto mabe atos o sali ndenge nini ozalaka abombo atos onyo wa ngulu basokole ozonga na poto siko pasi ndeza nini génération à venir bana na biso c'est ça bon subir hein tozo talisa bino côté ya kisi ba vidéo ba papa na bango ya ba mama na bango ya kala on total ba mama na biso n'époque Zaire moni sengo ba mama maputa bazo bina nini mais ya lelo to ebite to laksa ba na biso ni na pasi tango déjà yo moi soki na cimetière yango tuna na lobaki cimetière on pa kenda ki lukuta mabe cimetière on fait pena ya kitambo bakunda alisu te wana batombo batombe na kuna pesa wa soin lukuta mabe mo ba loko moni na fiki ndezo choma pia tomba te nandi pesa ma kolongo fa pena ayandi na Afrique pokuna na poto eza mabele na biso te tongo ba koko na biso bakunda te mitona ba koko na biso za kuna eza awa ande kimpa vita oye awo moni ba roi Congo awa tufemna kimbanseki aya penda awa bana simo kimbangu awa na mabele na biso aya nde osakisi na poto akosi biso mama sumara siko tangu tozola kisabana apopo amona ke to bangi yango te to bangi yango ta kosi intimider bato bonga robanga nini akosi bato mais to lo bakezelo kwa mabe asali scénario mo ya malamu te bana na emono azana bango na ndako yekuta mikene ni na cimetière pour déjà tia otambola zana abida azana da cadavre pour ceux qui vraiment réellement au lobby la sida na internet pour souhaiter peut-être non nazo souhaiter non souhaiter akomi motema mabe baloba bato la paix bata sida ke ba rosa pa siko ba koma mitema mabe et comme elle a moutonio c'est ça non malade et puis le cancer c'est une maladie très dangereuse pour les kata VIH on se comprend à l'arrière ou dans malaria pour tout mutuka la muki mutu parce que à quoi ya fumer sida on met la antirétroviraux au revivre ko bota pe comme même na point que et on va qui soit comme on peut ça bango et comme que on peut transmettre en souté en tout cas on a affirmé mais ba chercheur déjà ba lo bango mais tozo lo ba ke pona ya mi mona déjà comme ebembe le quoi déjà sina niata donc atana ki na cimetière na déjà nga mo morgue nga mo déjà corbière na zela ka mukolo na merci ndaka yango ana facilité modi mona muninga mais eza mabe yango ba maman o baza pe ko exposer bana bona ba réseaux sociaux tozo pesa ba on peut conseil ba comprendre que comme monde mo ya mabe o kindo ke koti makasi yo publication tika pe na lancer message na ba maman moi no abotami 1 an 2 mois baby choyer tozo mona basi ndi ba okende ko kufa na nzela ko bota o publier que o de la publier après ko bota jalousie wana moni beba ou melito ba yibi mwana mutu parce que monde satanique et comme ko evre na lolenge donc to mona déjà boye ezo la ça déjà que mokili ko mokoma na suka botelema ba mama bobomba bana ba comme exposer na réseaux sociaux muke komikara ye le wonda ye boss wala bino et comme le wonda comme kutu nini wapi ba mama o ba bota na bolenge mais dernière fois toi tu m'avais dit ça non
non, j'en suis mon TikTok au chat. Na peki sakao. Na biko cha immaculé te. Taka za santage. Oko cha mwana ki toko wana luonda mwana ozu na bolenge. Na souffrance yo soti okoma na mbongo papa. Wana mwana na yo. Parce que ozu mwana na yo zo ko tonginda kuno yo moko buki yango. Tango ozo kende ko exposer mwana na yo na réseaux sociaux. Yeba ke bata milimu bazali. Tango zo be la botamba, molimo ya bakoko na memi eloko litoni ni comment on appelle ça l'écouteur ya botamba. Etikala ki na maboko na ye. Amemi on a cimetière, amemi malasi, amemi boye. Mais azo sa ba incantation. Azanganga moi suana. Yango moni bato mususu moni ya musupe aza ndi felo. Tika zika ndi felo ni nzamba ebile pourquoi. Po ba mitema ya bongo yango ka ifeka momo sa pe asuka ka bongo. To souhaiter mabe pona mutu te mais luonda onga na kolo ba parents. Protéger les enfants. Ba protéger bana na bango. So ni comme on très bien les enfants. Toke musika te Davido. Souci. Aza kutu megastar. Ye wana na mwasi ni baboti mwana bango anniversaire ba bimisi mwana est-ce que ça la vidéo mon azo nager na mwana ni na piscine. Satan la tata la bisika okota te. Mwana Davido akufa wapi? Na piscine. Poto lo ba ke réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tout le monde a des réseaux sociaux, tout le monde a Facebook, les réseaux sociaux, TikTok, réseaux sociaux, tout le monde a des réseaux sociaux. Donc tout le monde a des réseaux sociaux, tout le monde utiliser, tout exposer, tout exposer ma botte à la bisoté. Pour tala siko kindoke comme à l'œil ni. Yo pas sommer la moi na téléphone. Ndeko nangaza na age ya la téléphone na internet te télécharger les ba vidéo au tielier wana mwana tala bana miki ba comment que se retrouver même ba site pornographique ba site mususu bazokota bana na ba magie déjà ton mwana miki amoni ke mutazo ke ko sakana cimetière to moni moi mon États-Unis tabeti madame na ma sasi na école pona nini o amonaka donc to yeba nini tozo sala dans mon kile comme na suka moi suis wana aïndoki. Ok, merci beaucoup Percy Ndaka. Nous aurons besoin de vos réactions. Le numéro est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Allez-y aussi, commentez, partagez, abonnez-vous. Si vous avez aussi des sujets un peu pertinents, n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer de s'échanger ici. Nous et vous qui nous suivez, merci à vous. Continuez toujours à nous suivre, c'est important. Merci à ma deuxième team. Merci aussi à la présence de Christelle. Elle était aussi de la partie. Donc, et puis sans oublier Maman Jenny Pirate, mon thème Dadou Kinzonzi, la partenaire officielle. Maman Jenny Kinzonzi, oui. Par condoléances, Dadou Kinzonzi abina bisayo. Le prince Dadou Kinzonzi abina bisayo. Abi personne n'a qu'à la type ça j'en suis luonda. Aza chempo. Kala mingi te. Ndaka. Oui, ba chempo combien ou ngana zela. Ya ba. So Monica mutu déjà muso chempo. Ils rappellent bien, ils rappellent malade. C'est pas bon peine bien. Moi pendant biso Congo Sengo TV. Est-ce que vous comptez ba chempo? Oh, nazo bisayo est-ce que vous comptez ba chempo? To compter. Chempo les guides à 3, oui. T'inquiète. Maman Jenny Pirate, monter madame Kinzonzi. Pirate, monter ma Dadou Kinzonzi, le prince, je vous salue affectueusement avec mon cœur. Je vous aime beaucoup. Mais c'est un peu de manifester. C'est très important. Bino bakolo mabele. Parce que bat baroyi bandeni ke biso tanga bakomba bato oyo bana mabele. Vraiment. Ce qu'on a vu kopo moko te mabele et osane. Et ça peut le retard. Maman Jenny. Parce que ce qui kaka na zuka kopo mabele. En fait niveau métaphore moi au salama. Niveau na oya pe na ba client. Na lo bananga te tika la pesa mbote na tonton Clovis filme pas parce que bango l'or et l'argent leur appartient. C'est important. Na ndenge ya troisième ciel te. Pour les ciel à liboso ya mibale et puis éternité. Parce que bango bazara na ba ciel au biso air mobo rose pavillon au côté na bango. Pour bango na moti côté. Donc tonton Clovis atatona raté. Lui il agit directement. Pour ceux qui peut tonton Clovis azaki na mabama belé. Est-ce que combien de mabele on a notre nozo? Jenny Pirate, motema Dadou Kinzonzi, mama ni mama. Bakoma na motema ya tonton Clovis et osabi. Maman moni mabele wana okatelanga. Surtout là qui a maman Doris, motema maman Doris na belle mère. J'en suis loué dans les milieux de la presse congolaise. Papa
Dadou Kinzonzi les princes. Moi ma belle wana bokatelanga. Pourquoi tu sais là on peut marquer? Parce que yo ba katela yo lingo ko tsara ngai na makambo yo da ba katela yo. Yo na be bo katela papa que la mba soufama. Donc yo da ba katela yo. Au premier c'est secret na parce qu'on a ça. Si on a lobby boy. Yo da ba katela yo. Parce que pourquoi nga pété faut ba katela ngai? Maman Jenny Pirette, Solana Père Kuna. Ah, c'est manifesté. Vous d'abord réfléchir et bien. Tout n'a BCBG, papa chéri Bina Damakoebiso, qui est le prince Dadou Kinzonzi. Bana bakoko bakolo mabele. Oh, on a eu ce solo. En tout cas, on a plus de 143 999 50 58 41 plus de 143 999 50 58 41. C'est mon numéro WhatsApp 24 heures sur 24. Je suis toujours disponible. Na bandeko nyonso bolandi biso obo sepelité. Bon parler là-bas au bête avec Nakanda parce que papa evi ki kuli azo mobali azo mérité honneur. A honorer biso Karim Mokonzi ba baron moi moso to ndo monike azaki na tina te melelo nzamba pesi tina et a commis témoignage. Na yo pendeko o yo pozo lukali bala bongola motema za motema malamu lokola Karim Mokonzi pour na bisaila o Carmen ayena ngote Carmen honorer mobali note ngaso semeki na yo allez sort libale kufa kaka. Et monsieur Sil. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À bossa libinoté. A Tchelibinope promotion Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le